tozwa conscience. Ah oui. Ah oui. Nyonso tosala efutamaka awo. Car ina beta tolo Ah oui. Nga babali nga. Eh yaya. Okoti na liste bana tata enfin. Ah oui. Parce que mobala ozwa bobota susuti. Ou rejoindre liste ya bana ya tata. Voilà pourquoi on n'insulte pas. Aussi sokatano e balete yo lo ba mabanga no. Parce que bato yo so finga babota bana tata eza ba circonstance à vie. Mutu moko te na lobango ki akana kande to lingani na mobile nanga to kabwana plus tard jamais mutu to lo ba mobile nanga photo koma bakoko to bota bana mais réalité moko ya liboso wana esenga ka batu bakabwana. Nde komaka obota ki bana misatu na X bokabwani oye kobala na Jean boboti su mwana moko ina Jean pe simbite réalité ya bana tata bandara bongo. Très bien. Soyez la bienvenue Karine na liste ya bana tata. Siko to benga Karine femme seule divorcée. Est-ce qu'on peut dire que tous ces hommes baka mabe? Non, peut-être que pour l'intérêt, pour la corpulence. C'est l'éducation. Il y a un problème d'éducation, papa. Au moni, moi, si ce cas est éduqué, ils n'ont pas servi à Nambali. Maman Nyonso Amokili, vous qui avez suivi le film Vonette, Bino Baepe, Bomoni Vonette na Baetandoike, bien que jusque-là, nous avons abandonné la émission. To Lansaki, Kanyotouana. Par rapport à Babozunayo, alors nous avons créé un groupe. Dans le groupe Wana, moi tu as dit je suis l'administrateur, maman Sarah, maman Deme, Dieu merci, mon dirba, et puis na papa Yamsi Yambe. Nous sommes 5, tous les administrateurs, il y a groupe Wana. Ceux qui ont moniqué aux la volonté pour aider notre sœur, tous sont mêlés prothèses parce que le colonel gauche Wana, oyo, eza kokata en tout cas, et comme on vimba. J'allais même mettre des photos peut-être et choquer YouTube à kolingate eleka. Yango moni je me réserve. Alors, si vous êtes touché, vous avez le numéro de maman Sarah, papa Tadi, papa Yams, maman de mère ou bien papa Mondirba, vous contactez bango, vous solo lina bango, vous faire intégrer bino dans groupe. Dans le groupe là-bas, nous parlons rien que na oyetali makambo ya Vonette. Et ça, juste pour la cagnotte, 2 semaines après ce qui est coquille, en tout cas, Tosukiwana. Tosukiwana, 2 semaines, to sombelier, le colo, 1 point barre. Alors, nous vous appelons tous, maman, papa, yako assister biso et qu'on a quelque chose de bien. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofeina vida na mitema na bango. Alors na boyeto yeka ko pesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofeina vida jardin d'Eden. Dès ça beto bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Sike ke nzamba pambola bino. Bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakota la biso botika biso te obakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours quand on a besoin de sonner parce que bana na besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur baza wana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisongi na wana toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbé colis à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi ça congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo
akozongisa yo ebele mpona nini oye soutenir borfelin. Donc lokwa nzambe senga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso andako bandeko nyonso bobengama soutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Merci Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Mbote na bino na pesi ba membre nyonso ya Fossad Mbote, hein, bino bae bolingaka Fondation Sarato la mingi na pesi bino Mbote bisika ezwame bino. Le maire fan, je vous salue. Les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, en tout cas, il est temps de vous informer, il est temps tout analyser ensemble avec maman Sarah Tola par rapport à la situation où ils ont collé sur les réseaux sociaux. En tout cas, lelo na kosenga na ba maman nyonso a poto ba mekana no kozo ba kiti baba meka ko chana no ba kiti moko ba maman poto ba komi ko yoksa biso soni ba maman poto ba komi des fois biso toza pe na ba maman na poto toza na ba maman toza na ba yaya toza na ba leki toza na ba ndeko. Mais ba mama oyo bazo kobima na ba etando ike ba komi kobima ndeti mwa ebele koleka ba mama o bazo tikala na bandako. Or ba mama oyo ba yi obe na conscience o bazo tikala na ndako bazali ebele. Mais la communauté congolaise ezali influencée par ce qui passe à travers ba médias na biso. Lelo tokoluka mweto solo ensemble. Qui est derrière la destruction ya makambu nyonso oyo ezokoleka na vie ya Naomi Barcelone? Nous apprenons que Naomi Barcelone bazo obligé, il faut asenga kaka pardon. Il faut asenga kaka pardon. Elle va demander pardon pour quelle cause, pour un problème nini. Naomi Barcelone, nous sommes là. On va essayer ya quoi analyser. Et Luna aussi, maman Sarah Tola, à côté qui est en contact avec cette fille au nom de Luna. Elle est rejetée, elle est maintenant dans la rue. Azana Zeme Mobile Yabato, Azana place à Kokenete, Tozo Lukamoeto, analyser ensemble avec vous. Et aussi, Ezali na sujet, on a quoi annoncer en gros Awate, et qu'on a justement surprise tout au long, il y a émission Oyo. Et ça beaucoup plus pour vous, les couples. Pour vous les mamans, bino bae boba la rapona tembe, bino bae bobo. Des fois bozana choisi au monete na komi na suka tika na mibuwa kaka parce que l'âge est largement avancé. Ça sera un sujet pour vous les mamans, pour vous les papas et aussi vous les hommes. Vous devez savoir place nini faut qu'opposer ma colonna bino pour na été couple les à la malam. Voilà. Moi t'as dit ngala pana sengi lisusu na bino pour na koye psa bino été. Après, série Nabino Vonet, il y a un film qui est déjà disponible dans Bellevue Télévision, na komo ya éducation. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? L'éducation, ils allaient filmer Oyo Bellevue à Thier pour atali ça va papa et belé, ba maman et belé, ba na et belé. Aujourd'hui aussi, il y a bande konabiso misusu, ba kena na ba Europe. Le cola a longé Kinshasa a commis en Europe, il a commis a commis européenne. A commis na mentalité ya poto a copier oyo basalaka na poto siko ya pasi eza kaka ke o batu ba kopiaka na poto ezalaka ya mabe. Il faut ola tatolo nyonso za libanda kilote caleçon faut emonanaka mabele faut esalaka boye. Donc il faut ko salaka ba émission ko fingaka batu il faut voilà, c'est ce que les Congolais, beaucoup de Congolaises et Congolaises ba copia ba comportement ya ba ndeko bazali na Europe. En tout cas awa tokoluka mweto solo là ensemble avec maman Sarah Tola. C'est comme ça que je disais erna bengi ba maman nyonso a poto. En tout cas Karine, tu es obligée, tu es convoqué ici avec la Chine. La Chine, Bozwana no bakiti boya. Ce qu'on a évité, vous êtes la Chine en quoi et vous faites quoi? Karine, en tout cas, ce que vous avez coca, zoa moi coca, tchamo panzi, makaye boupé tchamo panzi, parce que papa est vipé à koleka à travers ta dingala par message mon donc ebimia ado salibino somo. Est-ce que boyebi, qu'est-ce qui est caché na babiloko yo nyonso? Qui dit vrai, qui dit faux, qui a raison, qui a tort. Elingi kolobateke muto yo akenda nanu ko funda na leta yenda zalaka na raison kaka. Okope ko kendo ko funda na leta po sali mabe au précipité. Ce qui oyo yo ki ko funda ameme liyo ba preuve o de sengeli okoki pe ko kangama. Yango ba chinois.
vous serez choqués aujourd'hui. Vous serez choqués. Vous serez quittés dans fanda. Éducation est déjà disponible. Et puis, Taciturne, Zali Moko va filmer ya Maman Dinana, ils sont disponibles. Allez vous abonner massivement et vous ne serez pas déçus. Vous que nous va filmer, on a beau partager pour baza ba maman nabiso, bandeko nabiso, ba yaya, ba sœur, bazo sala musala na bango ya kitoko na mboka ya Kinshasa. Je serai avec Maman Sarah Tola Awa, mais tozongi na nzela machine kuna, je suis mieux wall tozwa extrait à filmer oyo, puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les guinées, soit les mukolo moube. Nous tournons sur le premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka mai ko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pélisso te faut y aller sous epananga. Toi tu crois que les Congolais, les Africains, ils sont dans la poto, bana mo babeba, bana ba manka ba parents ba respect parce que ba imposer culture africaine na bana na bango, ba imposer éducation africaine na bana na bango. Oui, qui batma bande ba boga ba rare na bitu zali o tena ba boga bof. En Afrique, Alain, c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo. Premier jour na mona yo. Na comprenez que vous a bololé. Sans mouton et bisanga sans fungola munoko. Tande yo télémela grâce na luna. Ceux qui passent le bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça, ça, ça. Bana bazola. Comment on a dit quand l'amour qui on dit mais changer ma vie, on dit mais changer non. J'avais parlé avec ça, toi. C'est de la dictature. Bake biro kasi nzamba pamboli ba ona lolenge na mo basala na biro. Bito ben nzamba pamboli biso na bisenga singa papa na ngani niko. To bando continuer à bisenga singa baninga ba soka. Ani akotisa bana quelque chose na mutu. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para ba tangi sabi bon ndé na ke otanga beso na sisi na royo zon sanomo na Minerval. Ba para ba cause là. Non, moi ya on a lobby. Moi na prometteur na yo zon sanomo na Minerval. Eza langue na yo. Français c'est pas eza langue na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Le ba mbote papa. Mumba boso mo se ya faut le bani bongo. Et attention les amis. Papa ça ka faible na basi en faible. Ce sont mon basi misu et de télémité. Non pexa yo, non beto mbata. Na marapo etali binoté. Boso ya kokota. Laissez Serge na mwasi na ye na bana na ye. Ok. Yo mtu ama bebwe. Wewe betinga no pesinga kanda. Non mais ma obi. Eh non voilà ma bé, na ma bé. Au nom de votre soi-disant amitié, à kota nanda kunanga, à finga ba nanga, moi je ne le permettrai pas. C'est que bango ba tolérer ki tango bana na bazo kola déjà na ba âge bazaki meke banda déjà ko manquer bango respect yango ba koli nango. Biso ba bala yo bala bisote oyoki. Ko manquer ngate. Ti azo mbonga ya ko bala yo, oyebi source te utawat. Merci à toi, Josué Mieze World. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est juste Ali, extrait l'intégralité. Allez suivre ça sur Belle Vie Télévision. Sarah Tola, bonjour. Bonjour Papa Tadi, bonjour à Batunion Sobazui Libaku, ya Olanda Biso. Très bien. Na journal Lelo. Na tongo te na pourquoi te parce que tu évites quand est-ce que l'émission va passer. Très bien. Mais en tout cas, Bambo Tenabino pour revivre Biso ici na plateau. Il y a plein de personnes au Baloba qui a koki na mamba plateau te ngale na banda masula plateau. Baba bakota ngo peto polémique. Plateau na koki plateau te na bima. Mais vi na yo balandela ngo. Na ko asu ko futa te yanga ko kanga plateau ata pendant une année mais je paye. Donc baebi na bango te. Biso yo nous voici nous a sous na kata plateau na biso. Est-ce que Masara yo posa musala no bien posa la laisse koza na ba programme na yo ndeti aux autres travailler à la maison wana. Fonda kuka. C'est quoi? Ndakuka.
bato bayebi na travailleur nanga pe nazaka assistante pe ya bato naza assistante ya mutu moko te ya bato na ya basali na nzambe mosusu bato bayebi te. Donc je travaille vraiment na machine nanga anytime et ceux qui ba émission au sala na préféraka mutayeka na ndako. En même temps, je bosse, en même temps, on a qu'à répondre bango. Donc, tozongi na plateau na biso yango, plateau na biso boyebi, et na komi moi dégager mukie, moi libéré, yango moni tozongi li plateau na biso. Bambo te na ba meilleur fan du monde nyonso, Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos, visage Japon ya nanzela. Donc, tozo ya Tokyo. Maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, bongi ça vraiment place pour photo fêter. Bonne année na biso na Dubaï wana en famille et puis ça papa Aaron toza oya Dubaï et puis Jenny Bet industriel moi si à Pembe moi si arrange l'honorable na pesi mbote na papa mbote na président Charles Tambo depuis Paris bambote na opé ngwana bambote na président bébé na la présidente maman Nathalie na bande ko nyonso bozaka na ba commentaire permanent pour na soutenir ezali bongo Top Média Télévision et puis Sarato la télévision. Un clin d'œil spécial na famille Libota Mobimba, sans oublier les Warriors. Mais au Boston, le Romo, Nini. Tu as dans le mois de novembre. Le 8 novembre, c'est mon. Ah, il faut na bandana. Et il faut commencer par. Mais na le bananga on a commencé à maman Denise passe. Même atananda kwa mokonzi mokolo PayPal tika na senga ava mokonzi abotama na lingi tende nazo senge koma o Sara kanisanga et bon on a participé place bazo de natinda kiote récupérer maloba nunga na ko retirer te po yo oyebaki yango lisusu te obosani même date ya naissance na yo je sais nakosi ngai nde mutu na bandi yango c'est que ça cop na biso de voilà ce que tu 100 ce qui ozaki na idée ya ko 100 pour na Sara au bâti 50 comme ça 50 et puis elle yozotia na Western Union au commis na tie ça 50 100 eza ya Sara 50 eza ya Tadi na Western kuna na papier wana e ya bongo oui pesa message maman le 8 famille bot anniversaire nanga eza le 8 PayPal nanga Josué ndeni batu ba mona numéro na yanga ba mona te elo nyonso sa na ba numéro wana si on est anniversaire nanga le 8 PayPal nanga fongola ngo soe koma munene na lingi nanga ba problème te PayPal eza wana Cash App eza wana Zelle eza wana ni susu Orange Money eza Livoda M-Pesa Western PKK yo oh nini tap Send nyonso ezali très bien en tout cas ba Warrior famille Bota ba Dinashu ba Pesha Love ba meilleur fan du monde batu nyonso o bolingi bo pesanga ba cadeau botindelinga ba golwa pe na ninga mabete tozaka ba ko ouais oba c'est la famille les Gaulois les Warriors la famille Libota les Abakouk aussi ba kotindela yo na tchana ba Abakouk c'est la famille ba Abakouk famille Abakouk na ba Gaulois il peut so bolingo tindelanga ba cadeau pona za parmi bato yo na recadraka pe na pesa ka ba conseil faire yo ka ba conseil nanga et puis si la paix yenda za teti makasi mais beaucoup qui peut ko souhaiter nga beaucoup qui peut continuer nga pe quelque chose pour l'anniversaire nanga et au salanga bien donc voilà merci papa Tadi na moi espace au Pesinga et puis rendez-vous na biso à décembre bateau balinga koliana borfele bateau balinga ko Tanzambie la fondation Sarato là déjà le 25 décembre tokenda oliana borfele ensemble so lingi pe moi loso na yo otindela bangwata saki moko loso la fondation est ouverte so pour habiter maman Saranga na contribuer na bimisata maman moko en hôpital la fondation est toujours ouverte nos contacts sont là na barre d'écran au bengi biso to solo le pibilo na yo et comment na facilité. Merci papa Tadi, un espace au tikelinga. Te kasi na espace au reconnaître ngo ke batikeli yo RP goya au reconnaître que batikela kinga espace na ndenge mabete. Te katae. Kateloni. Oui, ce qui na montage. Voilà, na montage toza na télévision ba katelongi nanga so ba kati elongi nanga ite na porter yo aéroport. Ezani plainte bon na porter au plainte. Oui. Ce qui est l'onginanga eza na message nyonso eleki avato koma awa papa
lukelanga gâteau monene ya anniversaire au bambi mpanjo ici ouais message nanga eleki babamba mais lungi nanga ezala te moni photo nanga pe o selanga anniversaire est-ce que olongoli banini anniversaire au bambi ka koto elongine po e apporter ngai ko bamba ne longi nanga te longola ngande nazala ndete ko soki o bambi nzoto wana o ego ko banoninga na boye eza te ayebi a travail ayebi ninga o travailler ozano kana ayebi ndenge yo zu déjà dans avocat nga so na kangisi yo nani akobimisa yo sara nga soki na kangisi yo nani akobimisa yo atiope libanda Mama Denise passe Mama Denise passe wana ndeko na biso passe Mama Denise andeko na biso oh yo ebinga Mama Denise na lopela bon to ba émission wabi yamba to ba émission na monde de lingo ko matine na ba degré ya ba menu du jour ti na ba ninga naza kuna te to ba émission mais Sarah Constant Monasali apparemment tu es aujourd'hui c'est comme si Sarah est maintenant la bienvenue, mieux entourée par le Warrior, famille Libota, Dina Chou, Mopechalov, en général, comédien Nyonso. Qu'est-ce que tu as fait pour ramener Batuna raison pour que le lot espace au Nyonso, Tikeli Saratola a navigué, a trop libre de faire au Nyonso et Sengeli, surtout pour apporter la lumière dans la vie à Batu Ebele. Mais il y a Moussa na bisote etadi. Moussa la Nin. Comment il a passé yo comment il a mené du jour et puis depuis a commis ko afficher numéro na poudre na poudre et puis jour na bino bobenginga bozo benga na vidéo yepe afani nega na vidéo na bi eta de ko laksanga nde ba monta tena longola nini na olaksa avant na publier olongoli eza na possibilité ou effacer pour achaki tembena nga lobi annonce wala na mère dans quelques jours non comme père Josué. Ah? Moi je peux retirer ton numéro na chaîne wana. Yo pe lo gesioni, Paul be comme père. To ban émission. Est-ce que bakangio maboko? To ban émission. Bakangio makolo. S'il vous plaît. Bakangio mukolo. Mama yo nanga. Bakangio mabota. Toza na rendez-vous s'il vous plaît. Toi na rendez-vous. Siko so mutalobi te. Sara okolobela makambu oyo te. So mutalobi da quelques jours. Nazoko ma père Elaxini. Na pesi na papa Diego Mbote papa soy mutalobi dans quelques jours na ko ma père yo esio nani nga eswinga te mais ye akosa la bras de fer na nga te yango na ebisio yo na nga toza na rendez-vous asali bras de fer te na kangi nani akangi yo nana kangi ata toza na rendez-vous nde ye mona mwasi nga kobota mbamo na rendez-vous nde mwasi nga kozwazem est-ce que so ye bana kutu ko soki pe obotaka ah tadi jeunesse no kutu mobimba o sentate papa to ban émission donc makamusu koyaka nango te so koyaka nango te retirer te na comprendre je suis yo peso côté dans la clique te yo yaza mutu note obebani obe oboni a signaler bozana do yé comité de recherche olongwe qui craindie Pitié, la famille pitié, la famille. Au moins qui craint des oyo, t'as dit que tu vas d'émission. Gâté. Maman Sarah, s'il vous plaît. Nazo répondre aux questions. Ouais, allons-y. À tous les gars, question boya kitoko la famille. Nako tika bino skoyo, taba kwa chan marketé. Moni qui craint des et banda. Mais est-ce que ngai na tunyo question ya qui craindie nga na tunyo question par rapport à ton travail Sarah? Oui, kasi omoni bato ba otala biso. Te wana eza en passant, wana non. Ça eza rapporté na musala tout ça là. Que moi to obengi je suis comité de recherche. Obengi je suis na retiré. Donc en tout cas tout ce que na lobby a wana retiré. To ban émission. Qui craindie wana. Nazo ngala expliquera ngai communauté na biso ba makamsu ba comprendre te faut expliquer que signifie qui craindie. Mais yo Josué numéro na yo ba supprimer. Siko ezaka ndeni bandeko na ngai Josué a conscientiser mutamuntu. Bobi mutamuntu a conscientiser ye vie au monde ko vanda vala vie siko ba période wala vie za ko bela penza bestome ezo beta e. Ozomona estome ezo soya tellement la ye moko. Je sais bisabi ah vie
Nengolala yo moko boye oza mbongo oza ba moyo oza na nyonso na ndako il faut s'assumer, il faut zwa moi s'il faut bala. Yoka kolela ya tadi ngalapa. Alela ki na munokoni tadi alobio je suis tout bonne émission Sarah. Commençons avec l'émission. What is problem? I commencing. Yeah, commencing is the émission. Daddy. Is suspense. You listening is here. Me, I suspense. Yeah, you suspense. You listening is here. Yeah. Yeah. I listening. I suspense. Yes. I found since is suspense is year 2024. You Fongolese is suspense. Yeah, is good. Come on. Mais is fan I reclaiming. Yeah, you guarding is secret. Yeah. You guarding. I reclaiming is qui craindre. Bobo réclamer te bozela azana ngo déjà akoye bandeni na loba. Voilà. Merci beaucoup. Mission. Tous ont une émission. Mais retiré. Na retiré vraiment. Limbisanga. Mais yo mo yebi qui craindre. Qui craindre vraiment na yebi. To bomba. Bomba kaka. Na yebi pe na ki konyo so lobi na ndimi. Te. Na ki craindre na. Na linko ndima ya balokuta te. Bon, ça va. Na bimisaka seka ki craindre. Esi lamba mapona mo la loke kakeminga a. Na lobi je retire tout ce que je dis. Te ta dingai na koka nanga koleka boete. To si sakali kama ona vide vase. Allez, t'as dit pas évident. Sarah, omoni bon ngana tunaka lelo. Oh, Josué akopoza ka ebasi. Ba betanga na nzela. Soki ba betinga na nzela yo kozwa nini? Bon atiki. Te to tuna. Na question. Ba betinga bambata papa makofi lokola era misu donge limwe. Mbebwe komi gaya yo okozwa nini? O komandedi. Te munoko kangi mundo chafu. Munoko ebine moni photo no kwana na bani zona tu kweleki na bi oli kofi o efana ki kotaliso non noko bobetaka boete boya ko boma ndeko na bino pour rien munoko pamba ya bolandaka nzoto te fufu biscuit mulimo wa Jésus okobeta ni kofi sako banga tala moninga donc awa ndezala na mo makila mo c'est fan de tiebu ba rouge makila net tu vas make-up. Donc pour répondre à la question à papa t'a dit en fait Moussa Nabiso tous on a droit y a ko parler de tout sauf rien. Très bien. Il y a ma beza ko diffamer et les insultes. Ah oui. Déjà d'habitude nanga na kosa la mutanalise sans que na fingae hein. Okay. Je peux choquer sans avoir insulté. Oui. Je peux aussi critiquer sans avoir insulté donc intelligemment. OK? Donc je pense que ce qui est là ba warrior nengotangi famille Libota Badinachou et ainsi de suite. Baza na confiance nanga parce que j'ai fait bien mon travail. OK. Naza porté, naza contre eux, je défends que des valeurs. Quelles sont les valeurs? Bah valeurs oyo ezo tombo la drapeau ya Congo et je cours derrière les valeurs. Ceux qui ba valeurs eza na faire et na recourir derrière eux. Ceux qui ba valeurs eza pas pechanga, je vais courir derrière pechanga. Donc nous sommes là pour na tombo la ba valeurs, il y a ba artistes, il y a ba stars, il y a ba to ba osama kama malonga. Voilà, bato baza inutile na société topé ba anti-valeur ngana o se permettre te na vana plateau nde na vandi boy na bandolobela sur anti-valeur moko na pesa e ba gloire. OK na bato ba osala tom sous ba campagne ya détruire culture parce que tant bato ba vanda ba ofinga ba comédien ba okitsa critique mboka ndé culture mboka et ça na ngoteke ba ofinga belle vie ba okitsa ndi musala wana alors biso to kozala wana pona ko défendre ba valeur et puis surtout drapeau ya mboka na biso culture nango on est là pour défendre nango parce que biso nde to ana média bato ba défendre nango koleka biso baati bazate donc voilà mama Saratola ka na logique wana je sais nanenga baki craindie OK ka na logique wana mama Sara na ndenge ya baki craindie kasi yango na lobby ki craindie kana moni yo
Yo to misa secret. Yo. Yo to akoko. Si makambo comment la télévision eza yo. Yo je suis yo mto comme ça makambo na TV. Jour eza. Balia nando kité. Mama Saraka na logique wana ndeko na yo a mwasi na kombo ya Naomi Barcelone. Tout ça là qui moi analyse ebele azongwa kiawa mambo passeport ekitaki ezongi balobaki elle ne va plus rentrer na mboka bapa ya kuna na Europe parce que ça la nion sofo ba canceller mokanda il faut d'ailleurs elle n'a pas un document authentique. Aujourd'hui elle se retrouve kuna mais guerre sur quoi commis il faut ba kendeti kofunda na bisika esengeli soki asengi pardon te et pas ya ba maman poto. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Oyo ba maman bazo ko préparer par rapport à la vie ya bande ko na bango o ezali ya ba comédien. Donc, le comédien n'a plus le droit aujourd'hui de faire quelque chose pe et mon ani na miso batu nyo so ba sepeli. Au moni jour na zwara mo insensé. Na piaka ngo esika. Batu nyo so ba traita yo impoli que Sarah comment obimisa insensé mais aujourd'hui tout le monde. Est-ce que ngapna nazara la bienvenue la majorité na basi à France na Belgique. Oui pourquoi? Oui pourquoi? Ngam na pesa kombo ben sensé wana. Et c'était important ya pesa kombo wana ya ben santé. So tali maman présidente, maman Nana Moussibou. À la Belgique. Pourquoi n'y chogara été? Parce qu'elle n'est pas insensée. Elle ne se retrouve pas dedans. La liste de femmes insensées à Belgique. Très bien. Surtout qu'en France, dans le président Bébé en France, président la Bissot, président Bébé en France. Pour en être Chokaraï. Il ne se retrouve pas dans la liste de femmes insensées, à hommes insensés. On va courir derrière Bana Batu. On se comprend. Donc, les lots Oyo n'a qu'à raison tant on appelle ça Batu, Bakombo ya ba insensé. Oui. Ezola tanzoto. Yebsanga Barcelone azo devoir pardon à qui? Na ba maman à poto. Oye asalaki. Quels sont ces mamans à poto? O asalaki bras de fer na bango. Ba maman à poto wana bwana misalate. Pitié. Boza misalate ma maman. Est-ce que la majorité sur 100%, 80% à bana poto ban éducation te? Oko croire nga. Oui pourquoi? Pourquoi? Ba maman a bango bazake dikete. Ba maman na bango ba na temps ya lande l'éducation a banate. Ya mona bana poto mingi batanga te ba voyou. Ba impoli. Vi na bango esuka akabo e malonga te. Oso mona pina na France wana mwana moko pinda ya Congola tangiti asisi ba licence na poto a pe na bureau moko sala za cadre diriger mindele. Oso mona la France c'est ça, oui. Ah bon, loba kando lobi ba exception. Na lobi la on a 80%. C'est-à-dire ils ont un bateau baza. Baza, oui. Mais la majorité oui. On dirait batou tout bakendara poto à l'époque na passeport moko 50 personnes, bazara na bango ba vaut rien. La majorité. Parce que comment mutu à cause de penda tant na eta dit, ya olande la vie à batou. Moi na bata salibino et l'autre côté. Et ça le roi mutala muke bon matin au sala vantar. Est-ce qu'il est engagé? Te, état lui péter. Donc nga Sarah, oyebi ke nga pe ba pe numéro Sarah na lo fundo elekito kitsa e bo moni bo ro kitsa ngate. Tilelo. Boye ba place na Simba mate. Donc nga Simba bina mutamukili. Te moni batuto bo calculer yenda piaka embongo yende ba pesa ngate. Nganga monde na mi pesa mbongo na ebi côté na ko sala pombongo ya na ebi musala na ko sala pombongo ya mutu na ngande mbongo na nga. Ozo comprendre na nzambe na sima. Très bien. Ozo comprendre. Donc batu so mutu ala muki na bon mata sali vantar na e est-ce qu'a fini mutu? A fini ne mutu ata. T'as dit to la muki ka boye. Na zuta msu passeport a mutu moko oto ebani. Passeport na ngango na koma américain. Na fingi nani? Mutute. Tozonga na batu. Na fingi nani? Au fingi mutute mais au prouver batu. Que na commis américaine. Te na prouvé, te na informé. Ça ce n'est pas qu'au prouver. Car c'est selon les autres, c'est ce qui yango et zobimat. J'informe aux gens que na commis na américaine a eu passeport américain. J'ai insulté personne. Siko pardon bazolinga Barcelone a senga bango ya nini. Oui, c'est vrai que Barcelone a sala erreur parce que Barcelone a qui temps à étudier communauté autozate.
communauté auto za balinga ba avancement ya batute balinga moto a progresser te moto ke liboso te ba prêt à tout baza bato yo ye moninga sana ta msupa ke poto bateka mapanga famille ba escroquer eta msu 4 fois pas comme poto aleka na banzela ndambo ba viola ye ba nyokola ye ti akomi poto asali 10 ans apozo mukanda ba nyokola ye asala ba kiboyi a souffrance ko amona poto ngo Barcelona ye anyokwa mineka te mba mwazo mukanda impossible il faut to funda et comme ça on mettait mama be ah oui bango ba ya poto passer pe belé bana bati obi ke jazz a na titre de séjour na titre de séjour na ba tindelenga mais jazz azo mukanda so il y a 3 ans il y a ça ngote ana titre de séjour non mais j'avais appris dernièrement jazz quand c'était maman ngana za na titre de séjour na ye so za na mukanda aya oh Papa Zahir, azo ya kin pena na décembre. Aya, kasi na titre de séjour. To continue. Mukanda a problème. Mukanda a problème. Et belé bazana basali ba 6 ans, 7 ans. Aza mukanda tabwaka ngunda ngunde simba te. Sko amona mabe mutu mo ayeka na 6 mois boanyo kwa mite bala moko ba pesa mukanda izo semble bango moi passi na motema. Donc pour bandi mango pour supporter c'est difficile. Bango mo baluki basala bras de fer na Barcelone na za moi Barcelone na za moi na mutute. Barcelone na moi na mutute c'est normal Barcelone c'est à répondre parce que ngana sali vantar na nga soke choqué yo. Gardez silence. Et puis na moi makila ya kimulu. Ya mulu ba pe na kati, vous comprendre. Les sang chaud. Muta sali ba vantar na ngane ti sarane na vanta e swanga nani. Po ya sali ki vanta na nga sara e swanga na quoi? Na elo kwata mon côté. Vous comprendre. Donc quelque part Barcelone azana faute na ba femme insensée pe. Barcelone faute na eza il fallait pas pour communauté à biso eza monter mamabe. Il fallait pas pe sabango accès na vie na e ba bando luka ko détruire po ba détruire tina suka. Oui parce que là j'ai appris que ba zo kende tina préfecture kuna ba luka moyen ba landela ye. Ndeni azwa nationalité. Ndeni azwa mukanda. Donc la faute c'est à Barcelone aussi. Mais pour na bamba basi a potonga na olobelango société tadi pour ngam na pesa kombwana ngate muna koma on a dictionnaire moi ngam tu na pesa ngo valeur na média que na communauté na biso ba homme na ba femme insensée bazo exister. Très bien maman Sarah. Mais aujourd'hui vous ne voyez pas que toujours courir na ba danger et belé na ba buzo ba oyo yo na ngape to sala moi ba émission awa ba femmes insensées et belé pe balanda biso ba finga biso makambo ebele eleka naza na posa vraiment ya kokota kuna te mais et supporter parce que na annonce nanga na lobaki yango vraiment on va essayer aussi ya ko luka mp ko kokota moi et loko parce que ezoya na place publique ezoya na place publique wana ezo ko toucher na ba réputation ezo ko toucher pe na éducation ya bana ebele donc aujourd'hui sortir avec un homme ou avec une femme ezala nango so tabouté surtout pour nabino bato ya télévision. Donc sortir neni corps d'une femme ou bien d'un homme ndeti o azaki copain na yo lobby le lobo kabwani ou bien ko banda ko tanga mibali na mibali o bazo ko bimaka na ezala nango tabou parce que quand ça colle pas on se sépare hein. C'est pas un tabou ezala nango tabou mais et comme un tabou ce qui est commis régulièrement en fait. Et comme régulièrement comme un tabou bâtiment boyele l'autre monnaie bango après une année tout le monde bango sousté après une année azumo sousou après une année tout le monde bango sousté donc c'est compliqué. Maman Sarah nazo toutes nos questions en tout cas nous direct parce que déjà na moni kuna bazo calculer la nga ba minute na kanisi o yebi Karine de konabiso la na Belgique Clochard bon comme au Bengi. Aujourd'hui, ce qui se passe. Mais Clochard, des insultes. Hein? Oui, non, c'est quelqu'un, ils ont un bengi nomade. Mouto a sikaté. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, Maman Sarah, les alliés, les résultats, il y a ma belle lobby. C'est que nous vivons dans le temps Bon, nous sommes habitués avec ce genre de comportement de aimer la vie. Ce n'est pas la première fois. Tu as un centimètre, bolingo fou, na ba chambre d'hôtel, ba bisou, kopesana et tout, centimètre parti.
bayeli biso Koko Bilali. Ça va pas mon Tika Fondation Kimia. Non, mais en décembre, tu as bon ça de l'homme pour la fondation. Tika Fondation Kimia. Zonga awa, comment on est de Kiminga na Luka? Koko Bilali. Koko Bilali te, comment on est de Yo Koko Bilali la roza ka vie. Te la tunite. Na bosani, c'est là comment on est à Rananyo? Dondi. Mon qui n'a pas été. Donc, ayo el abso Dondi. Na Dondi ko to espéra ki to mona epela ki na Dondi ça va, ba sala raboye, ba zong saraboye, ba leg saraboye. En fait, na Dondi to mona on dirait ça va marcher. Très bien. Mais après tu dois comprendre que na Dondi peut simbiter. Dondi ko ta est-ce que bi Dondi accompagné tina mboko na Russie. Russie. Dondi aya to mona na Russie ala ndi mwasi na en fait to la ki espoir peut-être na Dondi ça peut aller. Na Dondi peut simbater. Dondi aki. Ba to ozoye mo grand maître. Ba mais to ngani. Na luka banzembo wana fona zong sangata la TikTok. Aleki bango nyoso. Na charisme na nzoto. Et puis nzembo wana to salela ngo émission. Oyebi. Ebi nzembo wana to salela ngo émission. Pona feli nanga. Pona feli langa na kokufa pona feli langa moi so ayembela mibali nzembo mais baba mama abida bazwa ba chance na ba mama si deji mampata banani basi wana tu mibali na bango bayemba bango ba chance ça montre banana que job ça montre que mibali nde balinga bango et non basi batu balinga bango moi so oyembela mobali azo adorer mobali boy ngana ka cha pena nde feli fait pour feli to sala na ba campagne ba super ya feli akana ba super ekolata mana ba data mariage makamutu na suka to ya otala oyoka générique papa na futa kata chambre papa to koma to va supplication lamentation donc na Felipe akei nyonso osala mabala wana tout au monde on est média et puis comme ça na te ba vidéo ba bisou nyonso eza na internet wana nzoto ka ya mutu moko ndezo ça ba changement ya suka awa ne faites pas ça chez vous hein? Est-ce que ebi penjamba papa vit par na nzembo oh to salela ngo émission nde pas à partir à wana nde to bimisaka code 40 hein code 40 voilà ozo comprendre allez Mabala nyonso wana ekei. Est-ce qu'on peut dire que tous ces hommes baka mabe? Non, peut-être balandaka pour l'intérêt, pour la corpulence naie. C'est l'éducation. Il y a un problème d'éducation, papa. Au moni, moi si ce cas est éduqué, ils a passé avant na mbali. Ah oui. Ils ont passé. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation. Voilà. Ils ont passé. Donc, il y a répété l'histoire à maman, il y a sali ka copie coller. Maman, tout ça, on a une émission. Oh, ils ont une réalisation. Bafinga na bandenge nyonso. Oh, ils ont le rôle accomplissement et la prophétie to pesaka. Que eloko total film, on a tout, c'est la fin. Épisode à Souka yango ndi tozui. Siko tolinga total ba making of. Oui ba making of. Nzambi wani. Film c'est bandaki. Et bandaki déjà depuis jour au biso de banda koloba. Et via zalaika acteur principal. Ba futaki ya sala rôle acteur principal. Rôle acteur principal ba futi o tala film Jack na Rose. Jack ba futaka mbongo na azala acteur principal. Abima mobala Rose. Andi marokufa pona Rose eza rôle film si la Jack pa kenda sala fina Rose pa kenda sala fina kasi to komi na suka filme film sili Jack asa kufina film sili toze la sco making of ba making of de Bandi. C'est quoi le making of les Sara ou azana ba terme ka yemoko making of ni oluka making of a film Karine kasi zo banda déjà oh ezo banda déjà mutabi non kuta lobité azoya makamunu ebimite ko bima. Elle promet même la nudité. To s'attendre na mitaka. Wana na sezo faire partie na making of hein. OK. To s'attendre na ba audio. Nyonso le making of. Making of. Le making of faut making of. Et puis pe making of ariete ça. Pitié. Épargnons. Tala siko na bien, tala siko yo.
est-ce que mobali moko ya sérieux akoki koya à s'approcher pe na ndeko wana mwasi bafilme ne nyonso ezosila et puis bafilme ne so esila pamba te esila kana making of na ba générique. Mais il se disait que Terminator final papa Terminus ndenga balié te biso tout peut tout monde on dit Evi a supporter à sauter étape film andimé comme en tout cas est-ce qu'on dit il faut supporter sa femme Babylone monsieur ezala bache tout le monde en peut même na ba comédien bache bango rôle moi c'est mobali rôle wana ebotiti ekomi na bomoto na ki bomoto kasi yepa ya ki rôle ba rôle elati nzoto ekomi o babalana bandimi pe ko balana na katika ya rôle babalana pe kaka dona nenga filmer kaka film na biso film Karine esili tokomozela ba making of nyonso on avait dit. On avait tout dit, oui. On a tout dit, papa t'a dit. Est-ce qu'il y a une émission moko biso tika? Te nyonso to landela. Biso na ba mama Congo to bimisa même ba audio lelo bango ba vidéo bazo bimisa lelo ke omoni azo sala ba soni nae na ko balete. Pona compléter Mama Sarah pour continuer. Nga to sala émission mona Mama Sarah avant to beta makambu o kakipa kokolo. To loba boue. Comment un homme qui épouse sa femme azu mbongo pona dot pona prédot mbongo pona ko sombela mwasi bilamba mbongo pona osalisa ba fête mais je m'excuse azangi mbongo ya komema mwasi na na mairie place oyo ba pesa ka mariage mpifo makasi parce que légitimité légalité ya mariage ezwa makana mairie oko pesa onion so koki ko pesa ya mokili mais soki o pusani pembeni ya l'état té en dehors de ça de tout ce que tu dis nga nazo harceler o papa Tadio Sani obala oza ndaku non yoko bala mwasi tozonga siko po mona keto ina kacha film ndesi est-ce que yo okoki ko bala mwasi nengoza no bali mwasi nao mwasi atikali na masina yo vanda na lemba mwana ndako vanda yo moko te moso bali mwasi o te ezake likangu me opesi na mbongo libala te na kolinga te so boko vanda na niveau wana elaxini elaxi toujours tromper vigilance à battre toko saketoza pendant que tozala raté voilà aza jamais ndako mona mobile na Suisse mwasi na Belgique soki kutu mobile aza na poto ayobala mwasi na Kinshasa motema ezosimba ta zolandela mikanda mbango mwasi alanda mbango akende mois pour mona ye abeti tour à moi 1 mois pourquoi pona nini film comme na suka ngana ozela ka ba making of yo mukolo ba making of ekobima je vais analyser pourquoi aujourd'hui les gens commencent à na mona ki pe na page non parce que na page non presque tous les jours na ki na ko donc les gens affichent maintenant une femme soi-disant que la femme légitime ya ndeko wana Evi est-ce que c'est une façon ya ko talisa na mokili premièrement elle n'est pas la femme légitime de Evi parce que Evi c'est un homme marié il est reconnu marié en Suisse non ça la divorce. Oui. Non, maman, moi, oui. Voilà. Alors, légitime où? Légitime. Et ça, moi, si au babalier na mairie, pour les lots, évite le problème, babab, ni ça, moi, si n'a pas qu'ils ont maman, moi, on oui, je sais. Il est légalement marié. Oui, mais la question est s'il a quitté. Oh, yo bazo affiché wana ya mwindu. Oh, balobi moi si achaka. Medine. Chokwa Karine futite. Choko Karine futite. Karine choko no pende futite. Ba bokal na ba pati nyonso beta na mai. Tadi zonga a. Metozat. Libandino ola kisa batu basana ngoni. Ya suki ezate. A tout fini libandi. C'est comme ça que je suis. Mande fu pa pembe. Mais papa, ba oza ba sin ya ba boss. Tout ce que ba boss bazala nango. Ya kokola. Bon, atterrissage. Bon, c'est bon. Tu continues l'émission. Tu continues l'émission. Vous comprenez? Tu as foutu Karine. Oui, mais si on a tali dépense Karine à ça rapport à Atela. Naba, ils ont une dépense, ils ont une volonté. Parce que il faut traiter Kentos. Au sala de toutes les sortes que obeta tampote. Et l'on comme au rouge misisa le kabeli tate. Ils ont des conditions.
pakola mafuta na tongo pakola na moi et puis ba na ba mafuta ebele o ya nzoto o ya misapie o ya bakude o ya longie o ya matoye sokole longi soki na dissolva choko eza pasi bazwaka temps po babongisa poso mais evi atali atiki mwasi ya choko c'est atiki mwasi ya star atiki likango ba musicien nyonso a Congo habité fona luka mwasi ana valeur la valeur d'une femme il faut nazo mwasi oyo oko mema eboke fete pa batu aux à l'aise pour Karine okene fete wa so okene concert à faire pitié so memie na concert à Robinho pitié so memie na yelo bo memie na concert à Fali. Est-ce que Epa Faliango, elle sera la bienvenue? Est-ce que komi mamna loba? So memie na concert à Fali, aux à la l'aise. So memie ka na concert à faire, ba omone ka motaka. Ah ok. So kene pe héritier motaka. Ok. Et pas Kofi kutu koloba te. Ya Kofi to ana chaîne photo chaîne tina mabele polele na babenga ngoni. Mais wana ye moko alaka Didi Stone so sali erreur. Na bimisi motaka papa. Video nanga ezongi te na obimisa. Sa motaka papa. Ezonga pété. Sko yebisanga mobala blandi na ye mwasi aza kombote, a starté, a cha chokote, mais mwasi aza na mutu ana venir, mwasi oyo aza poli, mwasi aza respectueux, mwasi oko bimano kene ba fête, kene ba concert partout. Ofani na place batu baza. Aux à la l'aise. Aboyi na ye mwasi ayaka ondima ba ex na ye na télévision. Mwasi ayaka ngana bimana tel, na bimana gazi mawete, na bimana innocent, na na bimana ba prêtre tout. Papa mobala kombo nde na linga. A répondant ngangoti. Nga bimana ba tapa pamba te na bimana ba mécène tout. Moi c'est ya ko soigner la ba ex. Et puis ngana bimakana ba leader. Ba leader. Siko atayo moko. Atterrissage. Evia kenai. Abi choko oyo etikala. Na kokufa likola choko. Nazongi na couleur d'origine. Medini Kikouli. Mais vous ne voyez pas aussi que notre frère, en tout cas, excusez, mais elle joue aussi avec sa vie, parce que nous apprenons que Kounande à côté les balles et pas moi, c'est mon sous les sous. Viango, il y a poto, Isabino Batubo Kendaka, Ezalakana, nous n'engeni Mama Sarah. Donc poto est égal à désordre. Parce que nous voyons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, Awa, Azakinde Mobu. Mais une fois arrivés en Europe, surtout Belgique, France, ezaba mboka na lotaka te tadi na lotaka te est-ce que ebi ke biloko bazosala bato bazosala ba Barcelone yaka na Kinshasa a e ba non ndeni ni mutu na États-Unis oke ofunda oke olandela mukanda mutu oza nani de quel droit na téléphone nanu nazwaka problème na kashap nanga mutu tozana ya bengele linga ba ebisi ba ya ebisi bango abi Mukolo Kachap ne s'exprime pas en anglais, elle parle français. Abi, il faut appeler ça biso autorisation. To yo kaya tana français ngwazo loba. Ya mabe wana. Même ata biso tozo yo kango mabe makasi me to yo kaka. Apasenga bando tu nanga babi ngafona zala ya sala interprétation. Alobi na nganga na lobi ba comprendre que ba trois personnes to sala interprétation. Siko yebisanga France na Belgique. Baza na réalité moko elekana kuna o tozo ignorer. Ah oui. Na France na Belgique la majorité basinde bato bazara bandaku, basinde bakolo bandaku yango mona to kaka abengana ki mobali, abengana ki mwasi azara kolo ndaku parce que soyo sali démarche aux wandaku nanga ba opesa nanga. Yo non. Les femmes d'abord. Sko soyo to abisomba le mwasi na mobali otinda kangane na lukandako po bapianga rapide na bana tawo na ozwandako yoka muto ofuta ndako wangu mais ndako makamuto yana kombo nanga soyi to bebani allez à la porte tout voilà nde yango ekomela bandeko donc koyoka ke mobala ki okota libala pa mwasi ezana moins normal na poto mais c'est pas normal en fait un homme il faut rester homme voilà tika na logique na biso ba bantu. Très bien, voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais glisser un mot. Nous avons commencé to banaki cagnotte moko pour l'achat, il y a prothèse, il y a ndeko na biso Vonette
En tout cas, maman nyonso ya mokili, vous qui avez suivi le film Vonnet, bino ba épée bomoni Vonnet na ba etandoike, bien que jusque là nano abani ko sala ba émission té. To lansaki kanyoto wana par rapport à babozu na yo yo zanango. Alors nous avons créé un groupe. Dans le groupe wana, moi t'as dit je suis l'administrateur, maman Sarah, maman Deme, Dieu merci, Mondirba, et puis na papa Yamsi Yambe. Nous sommes 5, tozali administrateur, il y a groupe wana. Ceux qui, au monique, ont la volonté pour aider notre sœur, tous sont mêlés prothèses, parce que le colonel à gauche wana, oyo, eza kokata en tout cas, et comme au vimba. J'allais même mettre des photos peut-être et choquer YouTube à kolingate eleka. Yango moni je me réserve. Alors, si vous êtes touché, vous avez le numéro de maman Sarah, papa Tadi, papa Yams, maman de mère ou bien papa Mondirba, vous contactez bango, vous solo lina bango, vous faire intégrer bino dans groupe. Dans le groupe là-bas, nous parlons rien que na o etali makambo ya Vonnet. Et ça juste pour la cagnotte na biswana 2 semaines après ce qui est coquille. En tout cas, to suki wana. To suki wana 2 semaines toke to sombelier le colo 1 point barre. Alors, nous vous appelons tous ba maman, na ba papa, ya ko assister biso et ko zala quelque chose de bien. J'en profite pour dire un grand merci à maman Bijoun Ketani, un grand merci na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci na Bertin Konembongo propre, un grand merci à maman Zozo, aza déjà awa maman. Un grand merci à maman Déborah Lubanda qui est mère à Calgary. Katez, je vous salue. Un grand merci à maman Nyon, sa famille Libota. Oh déjà bazo kotia ba cotisation na bango. Oh déjà bazo ko apporter un plus na bango. Un grand merci à toi Aurélie Mafuka yaba Aurélie. Un grand merci à maman Émilie Setimainga. Un grand merci na président bébé maman Nathalie Nana Mosibu. Tata Poefa Pekato. En tout cas, un grand merci à vous Madeleine Aketa, Fatou Dokonti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Vicky Moussao, Nani Moussousou Naboua Kité. Baza tellement moi ébélé, le meilleur fan, je vous aime beaucoup. Maman Sarah, un dernier mot pour tout le Cameroun au Kabwana. Tous ont conscience. Ah oui. Ah oui. Nous sommes tous là, il faut tamaka ao. Car il a bêta tolo, hein. Ah oui. Ngaba balinga. Eh yaya. Au côté de la liste bana tata, enfin. Eh. Ah oui. Parce que mon bala aux obobo ta souci. Ou rejoindre la liste ya bana ya tata. Voilà pourquoi on n'insulte pas. Aussi sokatano e balete yo lo bamabanga. Parce que bato yo so finga babotaka bana tata eza ba circonstance à vie. Mutu moko te na lobango ki akana kande to lingani na mobile nanga toka bwana plus tard jamais mutu to loba mobile nanga photo koma bakoko to bota bana mais réalité moko ya liboso wana esenga ka batu bakabwana. Nde komaka obotaki bana misatu na X bokabwani oye kobala na Jean boboti sou mwana moko ina Jean pe simbite réalité ya bana tata bandara bongo. Très bien. Soyez la bienvenue Karine na liste ya bana tata. Siko to benga Karine femme seule divorcée. A combien femme seule? Azara de femme seule mariée mais seule. Siko a divorcé. A divorcé wapi? Okay. Place à divorce, ils ont même mérité. A traîner la femme seule. Evie ne regrette rien parce qu'il n'a jamais dépensé. Pour venir en la Chine, bakima. Ba ça la PayPal, ba la moine mais na compte PayPal à Evie. Ya papa. Ba ça la PayPal. Maman yango maman nani abatampo akufa. Cagnotte. Maman cagnotte maman nani maman batampo oh maman ba se donner la peine. Asenga asusta zakika so afungoli live cagnotte. Ba vida ba caisse nyonso ya cotisation ba saela moi sur pour na sa libala prouver bato. Libala ngo yaya. Evandi ata inanete. T'as dit Evandi. Et bakabwani. En tout cas, c'est grave. Tous ont conscience de la vie, hein? Ah oui, hein. On ne joue pas donc avec la vie. L'amour, ce n'est pas le mariage. Oui. L'amour, ce n'est pas l'alliance. L'amour, ce n'est pas les enfants. L'amour, c'est l'amour. Le vrai sens de l'amour existe. Et ça, on a besoin de que na loba na tout na rabatu mampa tana we rababa na wapi. Et ça na montopé et si on a déjà mariage a fallu pour pana nana ketchup. Mais ce sont les femmes les plus adorées de leur mari. Et puis respectuées. Et puis so talipé baza basi o ba respecta kana degré moko impossible. L'amour c'est le cœur.
tozwa conscience. Merci Tati. Merci beaucoup. Lobe koleka lelo, je suis Miezi World.